sécurité rangée pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de séjour. Nous rendons le commissaire de police, Nick Mondé. À votre excellence. Nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, le Conseil d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Terminé par ici, nalingi na ibisa maman, tiens une photo ya maman, na ibisa maman Judith, maman Judith. Maman ministre, maman premier ministre. Na pesi yo ba félicitations. Na boakeli yo ba fleur. Na ndenge ba sali yo confiance. Ba commission premier ministre pour la toute première fois na histoire ya bana na biso esengeli batanga yango bana bayekola bayeba toyekola histoire ya mboka na biso to ba mwasi ya liboso akomaka mama oyo komona Judith Tuluka aza moto ya Congo Central. To boakeli yo ba fleur. Mais tolingi to ebisa yo ndenge yo komi premier ministre eloko tozozela epa na yo mama eza ba explication te koya koyebisa biso te kano no film vous fit biso toza kozela explication te oyo kokuta gouvernement oyo oza koherite na gestion oyo bango batikeli yo eza ba gestion moko presque eza na morgue. Il faut pesa makasi po bato bazonga na bomoi. Mais tout dépendra de la composition du gouvernement. Nani Bokotia, ministre intérieur. Parce qu'on a un problème d'insécurité. Koulou n'est aussi la tête, il est l'eau. Koulou n'est aussi la tête. Batoazo kwa kola na banda kuna bangote. Ba question naka yondo ko résoudre. Nani Bakotia la intérieur. Nani yo ko pona lokola ministre intérieur. Oya kwa ko matérialiser pour sécurité ya bato ezala. Ozoya pe na mboko e policier azana mutuka te. Okobi premier ministre na temps policier des fois aura même carburant
na station. Ozoya na tango oyo policier aza na bâtiment place asala musala te basala na souci ya manzanza. Eza ba problème yo faut résoudre. Ozoya na ero oyo problème ya agriculture ezali. Batu baza na rareté ya denrée alimentaire. Nga na kenda businga na kei babikoro na ke bambujima ba place ebele na tamboli batu baza na problème ya kolia. Connexion na Congo ezali te. Na komaki na businga pona kende na Guadeloupe nzela ko kende ezalaki te alors que za 144 km. Il faut que connecter Congo à travers ma province na nzela peut permettre moto longa point X à kenango na Y. Eza ba dossier oyo za kokuta. Oza kokuta pe ba dossier ya batu oyo na logique na mboka na biso bakoki kozala su ba membre ya gouvernement te po bayibaka bana moralité malamu te bakomisa gouvernement ou politique lokola commerce po na bango bato bazali su na place te mais loko nazobanga soki batieli yo ministre ya finance lokola Nicolas nayebi te kosuka ndenge nini est-ce qu'on peut s'en sortir parce que na ba information naza nango même sans maluko mais a eu du mal parce que Nicolas azali ministre ya finance soki Nicolas Kazada zongi ministre ya finance na moni kwa libabe pona yo na ebité soko ko s'en sortir menza basunga yo peut-être yo na management mususu eloko tozela yo otokoye bezali capacité à ko mobiliser mbongo na lo lenge ya ko affecter yango na ba priorité biloko population azozela population tine lo azozela nzala nano alieta ba bateau de pêche ba Thomson nyoso balobaki ya basoso eloko moko tomoni nanu te population za kozela yango banzela ya sika bato bazozela bazuna nanu te ba côté musu ne toza bona Kongo mai ezaka ya mabulu mai ezali te toza na problème ya courant ekomaka te eza ba défi bato baza kozela ba condition ya ba transport le transport ekomi presque toko ezokufa bato bazozela otala ndenge nini yo kosala po likambo yango etambola ba pigme pe batieli yo motema bato ayimbo bato ayikita baza kozela pe lo ndenge nini osala makambo oyoko kuta mboko avion eza te toza na avion te il faut lukokota avion soki avion ezali te matata atikaka baavion wana ekufi lelo ifo zongisa baavion eza badefio bato baza kozela nini okoya nango ya sika oyo tokotikalaka toloba yebaka soki yo obebisi mwasi akozala supe ministre na mboko ete oza na occasion ya kosauve mpona kobongisa base ya future ya basi nyonso bakoya bapremier ministre dans les jours à venir ou baprésident de la république mama nalingaki oyeba soki ozokenda nzela zambo omoni soso na ntaba mboka eza lisu mosika te biso bato vania tozoye biso makambo oyo ozoya nango vous n'avez pas droit à l'erreur et surtout koza na mandat ya suka ya Félix Tshisekedi. Il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. Que ce soit deuxième mandat. La seule chose qu'il peut faire, s'il ne réussit pas la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat, mais il ne finira pas. Il mourra. On va les pourchasser ici, on verra ça, on les pourchasse par-ci. Si il n'amène pas les peuples à la réconciliation, la réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a dévié les pays entre les mains de Dieu. Et le pays ici n'a pas d'hôtel. Quand vous lisez la Bible, aucun roi qui a confié le pays entre les mains de Dieu a manqué de bâtir l'hôtel pour la nation. Et ça, je regrette les pasteurs. Je parle, ils ne nous écoutent pas. Mais à partir du mois de janvier, je vais commencer à le dire à la télé. Je vais dire ça moi. Fachi va prendre le deuxième mandat. Mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale, il va mourir. Ça ne viendra pas des hommes. Ce sera Dieu qui va l'écarter. Parce que c'est tenu devant Dieu comme un serviteur. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ce pays, il y aura des coupages. Le pays ici ne sera plus dans la configuration géographique que vous connaissez. Ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi il faut prier pour lui. D'ailleurs, de tous les candidats, il est le seul qui a un langage pacificateur. Maintenant, l'église catholique va jouer un mauvais rôle. Ça, je l'ai dit d'ailleurs plusieurs.
Parce que l'église catholique sera divisée. L'église catholique est vous allez voir, il y aura d'autres représentants de l'église catholique qui seront pour Fachi en public, unis dans des organisations, d'autres contre, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais Katumbi ne sera pas président après le 20, non. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, si les urnes ou la CENI publient quelqu'un d'autre que Fachi, ça c'est que moi-même j'étais aussi absent quand il a changé quelques minutes avant. Même moi aussi j'étais absent. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de changer d'avis. Malo akukema tangi la ibwalo jikalu jenda pa mudonda wara imuntu nana meshi bya munda bimubanda toni mumutu jila kwa kamukoseka ulukwa meno o sungula iba deputy o sungula i gouverneur kai tangi ni jilu tatuko tetu ka tutuni gouverneur to anje mona lo tatu abamba yani. Hey, bakujila maji. Bayanda bakujila maji jikadu ja kubampala mukaja kusuye momai. Hey, mujinde mpana betulu. Lutato. Watai. No. Bajuvente. Hey, bakaba jila ni mwene moto ngani. Uno kwamba ne dokosongola. Tshisekedi mani na nufofo afu debiteto. Wewe mwangata anta no babije. Baba kopa conseil. These roads of flames are catching a fire. Showed you I love you, you called me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you gone. I've been feeling for your love so long. God have mercy upon us. Yo!